Merci mingi Mama Regine, merci na binope bandeko balandi boelobi Mama Regina ozela bilili boko kikolanda biso na télévision ya biso Radio Maria RDC oyo zwami bongo na YouTube totondi botondi pe na bandeko babiso ba technicien zambi bazongisi mongongo ya mama onzela internet zambi utolobi bandeko babiso ba balandaka biso nzela internet bazala ko mitungisa mingi kuna na Belgique, France, Angleterre, États-Unis bongo na bongo bazalaki koyoka lolaka ya mamate zambi onzela ya internet mwa koko so ezalaki na nzela ya masini kasi bauti ko bongisa yango leki mwangonga moke totondi botondi na ba technicien ya biso lelo tokozongela bongo mobombamo to sepelaki lomingo loleki bosatu bosantu banzambe mobomba mopenza feti enene solennité tokokundola matangi mayema mekleze ya bongisela kibiso o mokolo mwango eyenga ya bosatu bosantu banzambe litangilia yambo lizwa maki na buku ya bobimi oeteni ya tukwisato na minei molongo mwa minei kino mwa motoba bakisa molongo mwa mwambe kino mwa libwa litangilia ibale lizwa maki na mokanda mwa Santo Paulo ona ba Kristo ba Koranta mokanda mwa mibale oeteni ya zomi na misato molongo mwa zomi na moko kino mwa zomi na misato pesango elamu ezwamaki na Santo Yohane oeteni ya isato molongo mwa zomi na motoba kino mwa zomi na mwambe bolanda na bokebi penza litangiliye lizwami na Santo Yohane eteni ya misato molongo mwa zomi na motoba kino mwa zomi na mwambe. Ontango ena Yesu alobi na Nikodemo. Nzambe akolingaka bato mingi mpenza, yango wana apesi bango mwana wa Yese moko, pote baye banso bayambi ye ata moko abungama te, kasi banso bazwa bomoi bwa seko. Nzambe atindi mwana wa ye onsete, po ya kosambisa bato kasi pote abikisa bango. Moto ayambi mwana bakosambisa ye te. Kasi moto ayambi mwana te asili akitio likambo. Pamba te ayambi mwana se moko wa Nzambe te. Bandeko balandi toyoki bongo sangwelamo o mama eklezia bongisaki o mokolo mwa bosatu bosantu bwa Nzambe ndenge na lobaki yambo te tobandama te ya maye totondi botondi na bateknisien zambi bazongisi lolaka ya mama onzela ya internet po te bolanda biso bisika biso bozwami totangi baye bakolanda biso na poto kasi okati ya mboka ya biso pe baye bazwami na boko ba diocese bamesana kolanda biso na ebite ongonga eye Monseigneur Jean Bertin nadoniye évêque ya lolo azali kolanda biso zambi lobi ya mitungisaki mingi penza tango ayokaki lolaka ya mama na nzela ya internet te Monseigneur topesi mbote pe longoni apo ya mosala kosala kati ya diocese ya yo bosatu bosantu bwa Nzambe moko ba persona basatu Nzambe azali bolingo lokola azali bolingo akoki kozala ye moko te andimite akabola bonzambe bwa ye na mwana pe na Elimo Santo. Yango wana toyoki pe na litangi to pe na sangwelamu tooti koyoka te lokola azali bolingo akanisi pe biso bato. Bolingo bwa Nzambe tata akaboli yango na mwana na Elimo Santo kasi bolingo bwango pe apesi yango pe biso bato. Atindi mwana wa Yese moko pote abikisa biso. Na eleko ya kala bayuda bayebi yango boko bayuda pe bakoyaka na mbeba wana zambi zinga ya bango boko bikolo mingi penza bakananeyen bazalaki na mimeseno ya mabe penza pote libota ebonga pote libota ekende liboso etonda na biloko ya mokili boko okati ya bakananeyen bazalaki kobonza na Nzambe wa bango el mwana wa yambo okati ya libota ya mobali mwana ya mobali ya yambo bakobonza e bakosakrifie ye pote awa basakrifie bapesi ye na Nzambe wa bango bakotumba ye na moto babonzeli ye na Nzambe el
ela kopesa bango makabo ebele pe famille ekozala malamu. Ezalaki mimesa na mabe penza pe boko bayuda bamipesaka na yango. Yango wana kati ya histoire to pe kati ya bomoi ya bana ba Israel, mokonzi moko kombo na ye Akaz ye pe abonzaki Nzambe mwana wa ye ya mobali. Asalaki mabe penza. Kasi talaka Nzambe wa biso oyo Yesu Kristo alakisi biso, alobi tete biso to bonzela ye bana ba biso. Kasi yende moto apesi biso mwana wa ye. Mwana wa ye se moko Yesu Kristo. Apesi biso ye pote aya kobikisa biso. Apesi biso mwana wa ye, asakrifie ye te. Kasi apesi biso ye, atindi ye onse beau missionnaire pote abikisa biso. Atindi mwana wa ye Yesu Kristo onse pote asambisa biso te. Mbele akokai kotinda mwana wa ye pote asambisa biso. Zambi apesi biso mabaku ebele penza. Kobandeli ko Adamu na Eva leka ba profeta bongo na bongo. Nzambe atindeli biso, atindeli molongo bato ebele penza pote bayebisa na bato oyo ye alingi. Kasi mbala mingi penza bato batosaki Nzambe te. Yango wana kokai pe kotinda mwana wa ye Yesu Kristo pote aya kosambisa biso mbala moko. Kasi talaka Yesu Kristo aye kosambisa biso te, aye pote abikisa biso. Alakisi biso bongo bolingo. Bolingo bonene boye botondi na Nzambe. Yango wana mobomba momoye bosatu bosantu bwa Nzambe ezali mobomba mo ya bolingo. Tango tokomanyola yango ezali sepo ya kokolisa mayele mabiso po na maimatali mobomba momongo te, ezali pote tomekola Nzambe, tomekola bolingo bwa Nzambe. Lokola ye azali bolingo, akaboli bolingo yango na mwana pe na Elimo Santo. Alingi te mwana azala Nzambe, Elimo Santo pe azala Nzambe, kasi bango banso ba persona basato Nzambe moko. Pe alingi te mwana aya aonse pote abikisa biso. Zambi esika bolingo ezali, bato bakofungwama. Bato bakosala nini, bakoluka bolamu ya baninga. Lokola mikolo miye, bokono bobe, balobi confinement, bongo na bongo, tosengeli kotosa, komi batela po kobatela bomoi ya baninga, kasi elingi koloba tete bokabwani bokoti, okokanisa lisusu baninga te. Lokola te confinement ekomi lokola prétexte, moya kosalisa kutu moninga te, basengi lisale solobi confinement. Basengi loko bolobi confinement, ekomi lokola prétexte. Bosantu bwa Nzambe etalisi biso te bolingo elingi koloba kofungwama. Ya solo tosengeli komi batela pe kobatela baninga, zambi bokono bobe bozali, kasi koyeba pe kofungwama po ya kosalisa bakeleli. Koyeba kofungwama po ya kozala bomoko na baninga, bongo na bongo. Bolingo bwa Nzambe nde yango wana. Zambi bolingo elingaka solitude te. Bolingo elingi koloba tete okangama, obendana. Bolingo elingi koloba kozala lisanga na baninga. Bolingo elingi koloba kokaba, kosalisa, bongo na bongo. Ndenge tomoni na sango elamu. Bosantu bwa Nzambe ezali pe mobomba mo ya bomoko. Bomoko okati ya tata mwana pe Elimo Santo. Atako bokeseni bozali, kasi bokeseni bobendi bokabwani te. Mbala mingi bokeseni kati ya biso bato, esika te pesa biso libaku ya koloba te moto na moto na oyo Nzambe apesi ye oyo esalita keseni na baninga, totia yango lisanga, tosangisa yango pote totonga ekolo, totonga eklesia, tosangisa makabo Nzambe apesi biso, moto na moto na likabo lia ye, engebene na oyo Elimo apesi ye. Tosangisa yango pote totonga elongo, eklesia pe mboka ya biso, mbala mingi bokeseni ekobenda bokabwani. Lokola likambo ya nkota, bokeseni bozali po na nkota, tolobaka nkota yoko te, bankote ezali ebele penza na molongo na mboka ya biso, bokeseni wana, esengeli kotinda biso, tobatela bomoko, atako bokeseni bozali. Zambi bokeseni nini koloba tete, bato bakabwana. Tomoni te Nzambe, tata, akeseni na mwana, akeseni pe na Elimo Santo. Kasi atako bakeseni bakabwani te, bakobatela bomoko, Zambi bango banso ba persona basato Nzambe moko. Yango wana biso pe awa to sepeli pe tokokoba ko sepela mobomba monene boye. Bosantu bwa Nzambe mokonzi asalisa biso pote tomekola Nzambe.
nzambe ya kobatela bomoko atako bokeseni bozali. Merci.